trophée bapesi se leo mpo na ye azo imagine te na vie na ye akokaki kozwa kutu trophée. Bon batrophée ya Fally bato bakolobela yango mpo Fally azomérite batrophée azwi. Sikoyo ya se leo eza kaka motu moko boye atandi kaka clip moko boye bacontenu te clip eza kitoko makasi. Bon clip eza kitoko makasi mais soki totali clip ndeko na biso Innocent asalaki na garçon na Kenya nani na Diamond na ndimi te clip aselo eleki yango eza kaka ndeko moko boye abeti libaku na zelo atombe sur se leo image ya se leo ozomapana atombe sur image moko boye ya se leo. Bon comme ndeko yango mpe bandeko na biso akuna mpe ayebi na ye mpe te ke se leo awa lipapa ya pamba parce que babengisi ye non c'est le azali papa mais pas pour la tara mais c'est le asila c'est le azali le monte siko ba sélectionner ba pêcher ba trophée nzembango est-ce que ata yo na congolais est-ce que binzembango e bandaka ndenge nini nzembango eza ba parole nini na kati kotalaka débat ba daju c'est le azui trophée donc trophée mususu ezalaka soki moto azui et ça le plaisir na azui trophée mérite ya musala nanga mais ana trophée moto mususu ba pesi trophée azoka soni ba oui le trophée nga ba pesi nga pena trophée ba oui lo bazui te nga pena ba pesi nga des trophées Fally moto azo mérite ba trophée belé ya azui moko ndeko na biso akenda ko sala émission ya ko démentir ya ko sala miyibi défense ndeko wana ba ko poursuivre ye lipaka ngama po toyebi ke ye paza bakati ya complicité na miyibi toloba pena na ndenga vérité soki lelo papa chéri akoma check ce n'est pas pareil mutabanda idéologie na Fally po bazala la saba montre na ye tokos bato wana batalaka ba vidéo ya Fally bayebi ke Fally po bazali garçon oyo asombaka ba montre ya cher po eza nango te makambo ba montre ya Fally eyebakaka te Fally asalaka ba délire na ba montre na ye soki asombaka poste yango mpe na internet soki alati eloko eyebani bato wana baya bato bayibaka bato ba or bayebi ba valeur ya ba montre nayebisi yo omoni la police esalaka enquête basalaka enquête sur tous les plans soki esengi mpe marabu mpe acontribue na ndenge enquête azala akozala mpo eza enquête. Allo wa santé eza misunga pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé, misunga. Ah, okate linga là. Bandeko, misunga ezali kokate la moturinga la te. Oh, ezali mitwe de santé. Oyo pesameli na bato nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mokie. Na fin du mois, Bwete mokolo kobela misunga ezwa soin na ye ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezoki charge na ye mpo na basoin Zambe akamati molimo na ye misunga akosokipe na mabe korbia ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po eti bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga ta santé c'est ta vie. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter vos informations. Il y a vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Africa Info, il faut Africa Bimaka. Il faut Africa Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info, avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura Bonjour à
à tout le monde, bonjour à tous les vrais de Glolangui, la méga star de la presse congolaise, je vous salue. Bon, je suis Afrique Info, vous êtes partout, hein, vous êtes partout, vous êtes en France, vous êtes aux États-Unis, en Amérique, partout, Japon, Chine, Émirats, à Dubaï, en Afrique du Sud, en Angola, là vous êtes partout, on vous salue, surtout à Madagascar, on arrive, on vous salue aussi parce que bon, en Arabie, ce sont vos 5 de monde au Arabie. Merci à Edo Mopata, c'est la qui était posée en Abisso, merci à Ouli Mouché, le véritable code dans ma belle déjà. Merci à Dézola. Mon agent privé, mon agence assure, ça achète un coup, je Sahara, mort, il y a Dézola. Je te salue, tu es quelque part à Paris. Merci aussi à Sylvie Mbembe. Il y a les dynamos, tonton Loussanga, je te salue. Yves Gauthier, mascotte, respect à toi. Merci aussi à Jojo Ngonda, la taille avantageuse. On te salue. Est-ce que vous allez au Tabiso? Il y a tous Pépélé et Mbetolo. Des bonnes choses à toi. Nous sommes dans la commune de Bandalunga. Ma belle baby capsule là, ma belle baby projet qui cani, je suis en train de recevoir, c'est le vent de monde. Au Sénégal, surtout l'ambou, ça fait longtemps, on a mis l'autre banon. Le 29 novembre, Huawei Ranson, sortie officielle, sauf un prévu de formidable avec un Noël Makanda Huawei Ranson. Tout ça, on a qu'un monde mon pays, battu à Bissou, Zolo Bagloria, tout le monde Likambongo. Babiswa bife tout na kokofa ba bengani na sapa kokofa la zambate azaba nyonga mai nyonga koura ventone vraiment tabino moto ba non vérité que éviter ma montre qu'il y a un problème net kaka fallait que ce qui me parmi ba voleurs on a arrêté 2 voleurs toi couple moi ça doit les zema 3 mois musa moyi c'est ma 3 mois mobile na Kenya merci aussi à sous les kauka ou avec wana ça les comme ça na de voir toi est-ce qu'elle est trop dans la clinique on a qu'un piano pourquoi pas aussi tu es non qu'un piano mais après on va la dîner on va guerre et on qui m'a raté côte si mal est avec moi au fond avec qu'un piano plutôt parler donc sur l'année vraiment moi 4 par rapport à un qu'un piano bon ouais bien Gloire Langui. Merci de me singa premièrement dans l'émission. Talara Afrique Info za chaîne à Mounene. Vraiment na pesi merci mingi na ba sali nzambe. Oh ba soutenanga na mabondeli. Na mona ka mama si deji mampata. Formidable. Monter ma président Huawei Ranson. Na mona ka prophète Emmanuel Dodi na Limete. Prophète Moïse na Londres. Baza bato basunga biso vraiment na mabondeli. Donc Nazawana toujours. On a toujours qu'un piano, Rimer et Tambolaki. Il fallait pas le couta. Après, ça va montrer notre somme raté, mais lui a retenu, avant de se retenu 2 Nibi. Il fallait battre les 3 Nakin. Ah ouais, est-ce que les papis, ceux qui n'ont Alex, ceux qui n'ont pas. Quand on a Babylon, bon, il y avait sous le cas où Casco la Kenya, il y a eu le bel. Bon, on a na événement na nyo surtout les kaki. Et là, ça l'a nga passi, kota la keno. Journaliste ou akendaki ko sala émission. Pour que là il faut toyer bango à partir à lilo. Ndeko na biso akendaki ko sala émission ya ko démentir ya ko sala miyibi défense. Ndeko wana ba ko poursuivre ye il fa kangama po toyebi ke ye baza bakacha complicité na miyibi. Comment imaginez-vous? Fali pour pa bungisi biloko na ye. Yo ke ko sala émission ke ko confirmer. Vous expliquez dans mon kilimo bimba, yo pona yo zomon entourage ya fali nde ba yibi ba montre. Entourage yo ya fali yo ba responsable minene yo fali atambola kana bango. Ba di ata waza na ba ferme. Ozibe sengande maître moko ya calme, maître moko posé na Kinshasa. Ozi sous les kauka, waza parmi ba entrepreneur oyo le lomboka ezo préparé ba millionnaire. Oyo moko yebike soko tali ba déplacement ya mokonzi mboka mingi to mona ba photo pe ya soule baza batu oyo bazo préparer comme ba millionnaire congolais. Ça c'est vrai. Ce que ba responsable à bongo ndeko journaliste ozo micro se permettre OK ko sala émission on lobi ba n'importe quoi mais omoni munoko elobaka mingi ebeti sakande ba fesi fimbu ndeko na biso wana il faut betama il faut bakangaye. Comment est-ce qu'on va miyibi wana piano? Non, comment on a miyibi wana omoni balobi le côté yaka na sincère. Vérité na wana escalier malembe kaka. De wana biso sous les kauka kenda neka mission enquête. A sali enquête il y a 1 semaine. Na Kenya kuna na Nairobi. A récupéré 2 personnes. Batika limi balé oh baza na 3 montres. 2 montres zomi
Donc bandeko na biso bazo samba nanu mais ba vérité ko yebana nango. La vérité qu'il y a des gens de fallait bazan en quatre parce que comment ba mi ba que fallait ba montre baisser ba tout mon peu ba tout mon ba passer ba des pistes mon pour ba contrôler fallait. Non, moni bandeko wana baza be expert. Baza be expert balandaka ba vidéo ya fallait pour papa parce que fallait il faut yebango que asala ka ba délire na ye ya ba vidéo ya mike wana la kisaka ba biloko na ya somba ka tsaka ba pour les lots qui tolo ba pena na ndenga vérité soki lelo papa chéri akoma check ce n'est pas pareil mutabanda idéologie na céphalie pour bazala la ba montre na ye hein tokos azala ba montre na ye ba $50,000 bato wana batala ba vidéo ya fali ba yebi ke fali pour bazali garçon oyo asomba ba montre ya cher pour ça na ngote makambo ba montre ya fali e ba na raté fali asalaka ba délire na ba montre na ye soki asomba ka poster ngo pe na internet soki alati loko e ban ba twana ba bato ba yibaka bato ba or ba yebi ba valeur ya ba montre ba ki mission na bango ba yebi ke fallait ko bete na kisangani ba se préparer déjà mais za makambo oyo comme bande komi balé ba zwami to koyeba dossier yango très bien po bango moko ba ko dévoiler que non copie yango to salaki na ba mais c'est tel pour na limiter que bateau ba na clé te ya chambre X bayaka mbala moko pe bafungoli eloko to landela onti na suka to koyeba ba clé wana bazwaki yango wapi ba doubler wana bazwaki yango wapi oza comprendre to koyeba pe soki eza complicité ya bato mususu ya hôtel et koyeba na justice ko ba baza ku balé wana batika na 3 mois parce que on est na ndenga awa to po maman pe ko ta mo ba mystique pour na voir normal bola so ba tromper même so ba de kine na yebisi yo omoni la police est resalaka enquête basalaka enquête sur tous les plans soki esengi pe marabout pe a contribuer na ndenge enquête azala akozala po eza enquête tomonaka bacriminel pe baye babomi mutu tout ça caméra ezwi bango te baidentifie bango te mais lobi okuna toyoki baservice eke ekangi bango donc bango moko bato baservice bayebi ndenge barécupéraka bato na bango donc c'est ça. C'est ça Ken Piana, je suis avec Ken Piana plutôt parlé, Ken Piana. Le lot a pu avoir trouvé 4 trophées à fallait pour pas mettre le franc peine 2 trophées tout le monde va le bélangoté tout le monde va photo c'est le franc a eu 2 trophées. Bon, ba trophée il a fallu ba tu va le bélango pour fallait azo mérité ba trophée a eu. Musala a fallu ezo pousser fallu aye la soka ba trophée R2 pour musala na yende zo la so ba trophée siko ya seleo ezaka mutu mo bo atali ka clip moko boye ba contenu te ba bi clip ezaki to makasi ba clip ezaki to ko makasi mais soki to sal totally clip ndeko na biso inosa sala kina na garçon na Kenya nani ko za nani na Diamond na ndimite clip a seleo ele kiango ezaka ndeko mobo ya beti libaku na zelo atombe sur seleo image ya seleo ozo comprendre atombe sur image mobo ya seleo bon comme ndeko yango pe bandeko na biso akuna pa yebi na epete ke seleo awa lipapa ya pamba basuka babengisi et puis on est des artistes non seleo aza lipapa mais et pas pour la tara mais oui seleo asila seleo azane lo mote siko ba sélectionner ba pese ba trophée nzembango est-ce que ata yo na congolais est-ce que binzembango e bandaka ndenge nini nzembango ezanga ba parole nini na kati biso moko kutu ba congolais to kamwa ke seleo ba pese trophée na ndenge des trophées pe en plus des fois fait wa ulongoma des fois tu ba kende wana des fois ba daju siko talaka deva ba daju c'est le trophée donc trophée mususu ezalaka soki mutu azwi et ça le plaisir na zwi trophée mérite ya musala nanga mais ana trophée mutu mususu ba pese trophée azo kasoni ba wilo trophée nga ba pese nga pena trophée ba wilo ba zwi te nga pena ba pese nga des trophées fali mutu azo mérite ba trophée belé ya zwi moko trophée ba pese c'est le pona ye azo imaginer te na vie na ya kokaya kozwa ko tout trophée dans un trophée mon bonnet il y a par hasard dans limite est-ce que mon image mon bonnet c'est le azo mais la champagne pour na ba trophée ah mais la champagne deni et ça l'émotion mon bonnet on dit ma tout. Voilà, on dit ma côté, parle maintenant de Formidable avec Werenton, sortie officielle sauf imprévu le 29 novembre 2019. Werenton Formidable en plus, enfin. Bah on est là kababi à Kobi Manango mais
kozanga habiter na maison mais eza moi passe. Bon, total là nanu, mais ngana mona ki ba pirater des génériques ya président Wera. To ebité siko na entourage ya Weranson nani oyo abimisi biloko wana parce que lelo batu ba ozela formidable. Mais ba générique nango déjà piraté. Mais habité ce que Weranson stratégie ni na kosala. Mais na assure que non bato ba ozela échec ya Wera. Nga nazo informé au Glo langi formidable wana ekobeta na niveau moko. Oh bato bazo imaginer te même bakibwisa mpipa. Et tika la kobeta te na niveau formidable zoel. Oh formidable Weranson donc a sali ba mayele moko na kati wana nga nazo te yoka moi 2 ou 3 chansons. Nazo biso ata kibwisa mpipa te le matin. De formidable en tout cas ba fanatique tout ya wenge musique à maison mère. Eclipse. Ngana biso même ki bwise tele mana formidable te formidable les albums moko ezo ya mabe. Da wera bimisi pena ba mayele moko donc impossible. Pour il faut ko yeba ngo décembre ko inda. Balle de match ezo bima formidable. Oui, décembre ezo confirmé ezo bima balle de match bima. Héritier Watana BP ezo bimisa album na ye nini comment on dit? Mi ange mi démon formidable pe ezo bima. Pe bazoya ba pakali ngoma pe bazoya. Te mpaka simba nango te. Ba mpaka pene simba te. Ken. Il y a des gens par exemple bonne idée à commencer mbango azangwa. Ah. Est-ce que le bi mutu paso apesa ka ba leader na studio pour ayemba ta vocal moko fan do bi mutu paso apesa ka ba leader na studio. Kunzardo. Frère en Christ. On dit frère en Christ n'est Kunzardo. A to pesi charge ya générique et ko beta te pour musique eza ba frère en Christ te. Beta déjà. Oh ngaze bisa Kunzardo binisa batu na mouvement ferry. C'est que Kunzardo azana nu païen. Kunzardo abongola mutema nani yango ayebite ke Kunzardo ke na église moko bo sala te ebele ke balingi balia ye abongola mutema aloba nyoso tu fala aloba Kunzardo azonga frère en Christ yango monaka héritier Watana ba pesa ye générique ya retirada soit siko kilo ya générique ana mebinisa Congo te pour comprendre que Kunzardo comme na frère en Christ ata bo pesa ye ba générique combien et combien tate. Nous studio c'est bon confiance te. Confiance ezate. Na bisio que frère en Christ, oye ko beta musique ya mokili, e ko beta te, ko simba te. Succès ali, succès ya musique oyo e se ngape makambo ebele. Yo frère en Christ obongola déjà mutema. Tuna Kunzardo, osala ki 2 ans na monga fula. Ozala ko sala ni na 2 ans sala na monga fula. Aya biso alekisa 2 ans ya ba prière. Ah, Sambela Nzambe, il fallait azonga pena frère ya solo. C'est pas pendant la belle boma. Ouais, ça reste à vérifier. Comment tu n'as rien fait? Ouais, ça reste à vérifier. Pour beta des ans na kati église. Faut se retrouver to yeba. Na église wana o Kunzardo beta 2 ans. Bakanga ka eba singa, obi bakanga ka ba singa te. Vous comprenez? Et héritier azui a payé charge. Générique wana beta danger. Mais motosko aboaka na générique wana za frère en Christ. Bozo connaît même pas ambulance pas boka qui pese makambuté. Hein? Ambulance pas boka qui pese makambuté. Boko connaît ka Kunzardo pour ambulance pas boka qui na 5e vitesse. Bon ambulance za animateur moko boye kaka créé par Weranson. Kota la pena talent kilo ya animateur. Ambulance a kilo te. Omoni lelo soki pena to fandi. Ce qui tali net héritier album no ezoya héritier peut-être rozala na moi chance générique na ye ya tout et beta na sens ni pona be po Bercy mo nazo peser siko Bercy mo na ndenga zawana lisolo moko na ngina loba mais lisolo ana msuse memanga na tribunal esenga na kata yango oza lisolo memanga na tribunal ozaka yana batu mususu ana charge ya makila peut-être ya mutu Ozo comprendre. D'ailleurs on a linga na beta masolo mususu te nga pese exemple na mutu mususu na charge ya makila ya mutu. Da muta bongo akosala faire nyonso affaire ana peut-être ko simba soit ko simba pété. Pour charger les kilo.
Simba te. Te, nga lobi Bercy te. Bercy asambelaka pas prophète Moïse. Nga lobi makambo nga na lingi na loba sur Bercy. Et ko Simba te na loba ngo na caméra po. Talaka ba famille mususu ba sepela te. Ba yoka iso na zongisi lisolo mususu. Solo mususu. To bango banga no makambo te. Na banga makambo te mais na lobi boye. Bercy nenga zawana e ko Simba soit e ko Simba te. Mais na pesi pe be exemple ya batu mususu. Eza neti kunzardo era kenda bongo la mutema kuna. Seka yebaki makambo azalaki nango. Bercy mwana pe nenga zawana peut-être ya kozala pe po côté animation Bercy mwana boka danger. Mais est-ce que ça na kilo ya problème mon côté? Il faut luka somba masanga mbila, somba bachamba, amemi presse, amemi famille moko boye songolo. Toki atia na libulu moko boye. Toki to bwaki, toki ko senga bata libulu ana pardon en tout cas. Oh c'est leka na bangomba ba mangenge nge de libulu nyo sur place to mo les intéressés pour toki nda Bercy. A senga ba pardon toki pena. Il y a l'aide de mon tonton Lusanga, je te salue. Jésus, la mon agence privée, maman Minzemba, tous les la mbetolo, je salue mbem respect à toi. L'homme idéal veut goûter mascotte. Et Jojo Ngonda. Je voulais moucher, merci pour tout, merci pour le cadeau, merci pour la considération. Ken Piana, ni ouais petit ya rigen. Tant que ça le conde ni ouais rigen. Na sambela ndenge ni nango pour na blesser voilà notre père. Il a kufuna condition bon pour pas accepter. Condition na ye comment ko senga na babala bala to le belango vie rigen comme mabe. On le vit na. Bon, on a lelo kokufa ya rigen et loko esala ngana no pasi. Côté la image on a landa na Karibu. Ya rigen na mama na bango. Mère ayena mwana na epena na plateau ya Karibu. Que non moi nga partir à lelo na côté quartier latin. Au Blaise Boula zo l'excellent moi na ngata. Tandis que Blaise Boula zalaka na vision. Ya ba musicien na ye a faire progresser bango. Maman ye na mwana na TV ko réclamer qui a besoin mwana na ye. Abeta lisu c'est pas Blaise Boula te. Mais mwana na ye quartier latin pas vient na biso mopao. Vient na biso mopao azui rigen. Aya kotala lobi non. Qu'on soit rien et qu'on crée la guerre d'esprit entre nga Koffi Olomide na leki na Blaise Boula. Pour éviter les problèmes, il faut na longola rien na quartier latin. A longola rien na quartier latin. Nga lelo na hôtel image na mona pena mama ya rien. Azo senga ndeko Blaise Boula aya kosunga ye boye na boye tala rien na kufi kotika biso te Blaise Boula yonde papa na ye. Et c'est un gars qui ata ba membre famille ata ba to quartier ndeba lo ba message wana lelo soki rigen a komi na niveau ti rigen a komi na ba niveau ti ya kufa esa ba erreur kaka ya mama mama pena oboti mwana na yo mwana aza na place ya na maboko ya mutu ya bien mutu wana nda sali lelo mokile ye ba mwana na yo mais mama yo olakisi kilokoso ke kolongola mwana no pa Blaise Boula. Ce que tu as là, tu place Tokyo Suka. Tu perds l'animateur, moi, Wazaki, na batala et belé. Alingasa la marambu ya danger belé na mokili. Likola lokoso ya famille. Lokoso ya mama. Maman, ça est quoi? Non, zela nanu. Non, zela. Yebi sanga musicien nini oya banana Blaise Boula pondération 8. Oya souffra na Kinshasa. Blaise Boula mema bango nyonso na poto. Mais rien ni wana nda zalaka cerveau monteur. Moi non Blaise Boula ngai mingi koleka rien na zalaki te. Tala lelo ba parents ba difficulté. Tala lelo ba difficulté bozo tia bana. Ba parents mso bo conduire bana na berere pourquoi? Tika mwana sala choix ya vie na ye. Na landa nzembo mo papa chéri ayemba na nzembo mo ayemba so ya éducation boy. Vous comprenez? Para il faut que tu aies mwana sala choix na ezate que para so za docteur, yebi sa mwana yo il faut za docteur. Mais non. Yo zo envier que quartier la te kunande danger, quartier la te kunande soki nini. Mais non, viba me mango malembe. Vi fo malembe. Ata lelo to lobato beta c'était na dossier ngo ya Rigen. To senga ka Blaise Boula lisungi nde asunga Rigen. Mais lisungi ngo il faut to senga avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Faut to senga avec beaucoup de respect parce que ba œuvre ne kuna. Non,
par rapport à Èvre est-ce que Zela est-ce lobby boy est-ce que yo yebite ke kokende ya Rigen wana message au maman leka na RTN ti azoloba yebite ke choka pe Blaise Boula ça me Rigen mtaloba to maman mtalobi maman leka na mwana na ye yango na zoloba boy il était mineur à l'époque bazoki sa mutema ya Blaise Boula siko mwana zala mineur kasi yo maman il fallait que oyeba ndenge pe a gérer pe maramba mwana ti kala lelo pondération oui tu es contrat moi non Blaise Boula tu es baki que après Blaise Boula c'est Rigen ba musicien ko to bazalaki ba ma papa toilette pena Blaise Boula même ba bakenda poto parce que Rigen azalaki cerveau monteur Rigen nga zala ko na Rigen boy Rigen a souffrir to ko ta ne pas animateur a Kofi onani bébé wa nani te wa ta poto nani ah Thierry Henry te yete attends Trésor Nzinga to kuta ngaza kuta na Rigen très pas Trésor Nzinga po ye mutu ba général ba bango obi ba to kasa mo pa Blaise kasi te yango na lobi bo mutu azala sunga pe na Rigen na ba moment passe wana za Trésor Nzinga azala so Trésor Nzinga na Kinshasa mo na Rigen na kekuna Trésor Nzinga pe na za kabele bambongo bilamba oyoka Trésor Nzinga kutala la ken Rigen nango na pesa ke bilamba mamo na lata kanyango te bo zo kapana atongi sur Rigen pano non azala bana misu na ye po Rigen azaide ya mutu mo boda ma considère kendaki yango na loba c'est on senga Blaise Boula lisungi ta senga avec beaucoup de respect papa ba Èvre n'est pas kosunga pourquoi pas azoka pe na bibo pourquoi pas peto senga avec na so Kofi Olomide pe abwaka ni pas Kofi Olomide kangana ti kangaka pa Blaise Boula siko Blaise Boula a kosunga en tant que papa mais ngana va préférer message wana semé batamokili nde basenga ke mama senga voilà son nom me repose un peu ton nom me repose un peu hier pendant kimia mon équipe en colo yeso regana toi mokela bo toi vie za yo mo faut décider mutako décider pour nous akanzambe na mutu comme ba mo tin dans les camps et rendre ba mi ba rebelle ba mi ba mo hotelengalo parce que ba yo kaka batu ba za pembe na ba mo conscience na ayebelo kwa salati quelqu'un a parlé de $1 de Kofi Olomide point de vue na $1 Zemba Kofi de Jotalien Zembo fimo bo la tiro bien transparent boy. Il y avait Rambo. Ouais, Nathalie ngoko. Mon nom de non, eza nango bien, eza Zembo moko bien, mais il faut qu'on pesa ngo moi temps. Omoni ba Kofi baza ba icône. Kofi po échouer ne loko moko eza moi passe. Et là on a sepela na Kofi. Kofi ye azavie moko boy akotaka batu de génération en génération. Kofi akuta batu bazo régner. Ya ye pa koti. Depuis Kofi a régné le Kofi a skata na raté. Batu ba ya ba régné ba sila Kofi a zakati le Kofi a zo zalaka. Vous comprenez wana to benga papa ya fali pupa. Kofi Olomide le grand mopao. Le version ya mbeli ba beta ka pena li kofite. Nathalie Nzembo wana Nathalie conception clip na bi Nzembo yo. Soki to tigeli ora une semaine to pesa en litoi. En tout cas Nzembo est mystique et a danger. Nzembo za danger ma baba qui la featuring les Kiming Baguez ba ko tout na kati banini bon ba te ba ma faire un comme ba 50 chansons. Ouais, Kofi vraiment asa obligé à ça la ba featuring monde dans lelo ils ont marché na ba featuring. Ba featuring yango ils ont faire avancer musique na biso kende liboso. Bino moko awa ona Kofi alingaka ba featuring na ba tuté boy. Tu vas ba bika so sai featuring na Kofi nde esimbaka. Yango na lobby boy te. Ba lobaka par rapport ba talika ba depicture ba seleyo ba dol ba pesa ba pont de fin na ba bangile ba Baguez ma oite ba bila msusu. Vera musa sane ga featuring ba loba ba ma caméra ba ba. Ke osili. Eh ba loba bon. Et bon ya Vera mbosiko sala ba émission na ba biso to sila raté comme. Batu ba bisanga ba weekend pia na ndenge Vera Mbappé yo mbongo bele boy antoa kene sili na internet batu ba notable soute. Menga batu ba bandi ko tala ngai su 2 fois de plus. Bato bele baloba ken pia na ndenge Vera Mbappé sur prison bo ndenge ye moko abimisho bo c'est ka sa bendio lupemba ken osili ya kosila metala lelo lupembe bakisama bato balingi ko imaginer nde trop sur Kofi Olomide omoni ya rozana impact et rosa makambu bato babando créer leur ba sujet tout autour donc ba sujet tout autour ya Kofi et ça makambo bandi lelo te
soki bavie na nga wana basalaka featuring na Kofi basila na bango ponga mona butu basouleva eloko wana mwa mingi ezalaka ve na so redi amisia ndelo bani ya makambo ya featuring yo sali featuring na Kofi featuring wana soit esimbi te yo moko découragé otiki no musique faut tia Kofi eza qu'est-ce que musique Vibel, est-ce que musique album nini via bimisa juste c'est ça album de Matika musique d'habitude à concert chaque vendredi il est obligé il faut être concert pas dans ba œuvre belé yo kasi vie ba ilo ndenga zana pena na ba 6 albums na bimisa na mokilo banzemba vie ba ilo renyakati lelo vie pendenga zana na lembite Kofi azana mukolo na e mais vie sikoyo ba fanatique na eti lelo bazela pa album asika est-ce que vie dépose la featuring na Kofi ka yango tikisa nango yo betra no so album te vie sala album o mona ke kosimba peto koyoka Kofi azanzambe te Kofi le 23 novembre à Brazzaville, les 30 ans de quartier la terre, il y aura des musiciens de Kofi dans la Brazza comme de Modogo. Ça fait prévu de plein de musiciens. Kofi qui est dans la Brazzaville. Pourquoi? Parce que quartier la terre, premièrement, c'est d'abord RDC. Comment l'idée à ce qu'il y ait à qu'il y ait tout reflété dans la Brazzaville ou bien Brazza au point nord si je ne me trompe pas. Kofi le Médé. Bon, à ce qu'on a fêté 31e anniversaire. 33e anniversaire. Oyebi sanga siko Kofi Olomide premier anniversaire ya quartier la terre kaka Kinshasa. Ani vite ya quartier la terre. Kana Kinshasa. Ti to komi na 32e année kaka Kinshasa na 33e année Kinshasa esusu. C'est bien que ndo fêter na yate na Brazzaville po ba Brazzaville pe ba soutenir la musique na yi. Tout ezaka occasion pesi ba Brazzaville ke non omoni Congo Kinshasa na Congo Brazza mundela sala ere ya kabola biso tozaka na somboka moko. Donc ça va fêter na Congo mais na ngambu nde ya Brazzaville. Donc on fêter na mboka mupayate. Au côté la Brazza na biso. Toza batu moko omoni batu ba comprendre raté à soko voyager nzela Équateur. Omona pena herboleki maluku, omona ngambu ane zaka ya Brazza. Mais ceux qui vont comme côté ba nyoki kuna na bangambu bakutu bambale banyoki bangamba ba inongo kuna pa ba fali nini mbale ko mbale za na ngambo inongo po katsa kuna il faut za barge oyo memana bakar wana mbale nde pena mboka village pena ba fali ya wana mbale mais bangambo wana nyoso tu wana ekomaka ya République démocratique du Congo mais ne bandeli awa soko zo kende zalaka na ndenge ngambo wana ezalaka ya biso e ya ba Brazzaville. Donc soki okiti lisusu côté bakanza botama côté ya ba bokote mpite kuna non ngazo expliquer yo ba bokote na ba mpite za ba mboka côté bakanza botama ozo papa oyo ka mboka mawe kombo nango kutu soki na kutu kuna ba efso mboko eza ba Brazzaville okuta ba ali ya France CFA o mitu no lobi mais ça ndenge nini ngam wa biso nyonso iza na maboko na biso ya RDC mboka moko su kaka na vos environs ba France fait lia magana yango za na part ya Brazil de la kisi ke mundele asalamu ba erreur ebele bandeko ya ngambo wana baba mpangi na tona soka mboka mo se confiance ke ndo fêter na Brazza ake fêter kana mboka na eti ukamo ba mboka na obetelo que fait ba le mais faire rambo problème ni non. Ah, merveille rambo ade mutu nanga bo moni mikolo pe azane na actualité te beze zate bo yo ebigaka nanga na pena toza pena na problème moko te to beba na merveille to beba netini yazo komisa pe nga na komisa mwana merveille rambo ngana to koswa na raté po yesa la soni trop et ça la soni va voir le monde. Te merveille pena na guerre kokanga te ye moko ayebi yango très bien na ba histoire omoni ba guerre ba sala na ba mosaka za ba guerre na bango ya ba théâtre na sokoli sa mosaka tina ba piscine mosaka ki alongoli pe bilamba pena investa benga ngai pesa ken na sukola nga sokoli sa tina mosaka na piscine wana zelo mo boy donc ina éviter dans merveille ya kokate guerre pena boy ya kokate mais za master na nga to ko sa pe guerre. Quel bien n'a plutôt parler toi banon le ken toi bi kambo te nga okali kambo te na mo ngolo ken te zarandoki
kozala ndoki ozala ndoki oliaka bato santu bakisi bon ngaki ndoki na ngai ezaka ndenge na fulaka bato te babi ozala ndoki opumbwaka non eza nango mpe grave te eza nango mpe grave te kozala ndoki te ekomamaka mpe na elongi te na oboya te ekomamaka mpe na elongi te yo mo conscience nezo banoni ozala ndoki bon kozala ndoki question yango mpe moto ya liboso atoninga question ya soki ozalaka ndoki kaka yo nayoka mpe lisola bongo mpe nanu te tovandaka na bango vana bango ozalaka ndoki yo memaka papa sango mo boye na delvo soki epene asukolaka bato biloko ngai memaka bato epa sango na delvo soki na delvo soki mpe na epene sango mo boye oyeba sukolaka bato nayebi te nayebi lisolo yango te bato vana na bango bakoma nivo obebana bafinga kondeni keni lettre otanga te bokoma non ngai alobi boye sikoyo bino ere boyokaka bato moko boye baye na baémission bazofinga tusa ere yo moto ya mayele yo licencie yo moto omela balivre oye koluka mosala epa moto yango aza illettré sikoyo soki mokili etali entre yo na illettré yango nani sikoyo moto ya mayele po yo olukaka illettré wana ndafula yo gloria ngai nabimisi bato ebele oza kompa na monde anet talaka gloria omoni nga lelo soki moto olingi ofinga nga azala na baargument solide moto neti ken pia na boye ere moko bamasa na nga neti Frank Stema afandaka mpe na micro azoloba nga lelo soki na bima c'est grâce à ken piana ken ndaza papa na nga ya internet siko oyebi kilo combien Frank azopese nango na internet Frank aza na na site moko eza na baabonné ebele soki ba 70 quelques mille abonnés Frank aza responsable ana madame ine na palais Frank atambolaka na carrosse Frank avivaka très bien mais azo reconnaître Ken Pian étant que papa na ye non na mona émission moko te que Frank asala emso azoloba mabe singa bo ezalaka te emso mo ba délire na soto sala na kia fait de cedi là ça va siko ngai Ken depuis nga na bima na TV ya Kinshasa ponga ba internet na esim nga muta bimisa nga na TV c'est honorable Zakari Bababaswe bino moko boyebi bana combien babungela honorable Zakari Bababaswe est-ce que possible yoka nga na bungela viezak nga kutu na oluka nde soki viezak la na problème na mutu nga na défendre Zakari pour na reconnaissance après honorable Zakari Bababaswe Denis lesi lisusu aye lisusu ko fula nga apesa nga espace ya munene na Nzondo TV. Est-ce que ngai si na bungela Denis lesi na ye na monde ya internet mutabimisa nga se Kadhafi Mbumbudi mutu pena bimisa nga se Kadhafi nga zala na nga na yebi na nga makambo ya internet yote nga na sala na nga succès na TV Kadhafi abisa nga biken omoni ba polémique o sofa na ngo Kinshasa soko ye na ngo na internet dega wana nga kutu nazo ba kutu da s'intéresser kutu na makambo ya internet yote héritier mutune azokisi brigade héritier batu ba luka basala na interview héritier ki mato le monde mais ngandi mana sala na interview na lekisa ngo na Nzondo et sala mama n'impact Kadhafi asenga même vidéo abiyela nga vidéo wana atela nga na internet première fois nga batela nga vidéo na internet eza émission na sala na héritier wata émission wana epesa nga ampleur moko nga na beta ba yina ne batu babenga nga tout téléphone nga ezalaka sartire wana ampleur ya dossier ya héritier na brigade des oreigniers nga nde na sala na héritier émission après ba na koti siko na guya makambo internet mutabimisa nga na internet c'est Kadhafi esi na ya na ba micro ya mutu moko boy na déclarer ata mabe moko boy pona Kadhafi Kadhafi abimisi nga pe na bendi ba masa na ba Franki pe batani ya mabedi pe na komisi Kadhafi mbala mona bakoko siko yo nga na zuyo peut-être na bimisi yo peut-être yo soko okei okeno ko finga nga ça ne sert à rien nga peut-être nazala na chance ya ko bimisa ka bato mal chance la ngezala ka bato nga na bimisa ka bakenda ka ko finga nga bon mona be exemple wana pas basara tola ayaki na eka rapo baye
après ake baluki babandi kofinga chose a rappelé songi le bon répéter ko kene nga songi ko panza makita bon kisongi yango nayebi te kisongi yango soki ya nini ke ofandi na mutu sans problème sans eloko bato bele babeba na nanga na omona pe osala eloko te yo mtu mvutaka bato bafinga na internet mvuta bato bana bango bon nayebi te nga nayebi kaka eza na groupe ya bato moko boye bazalaka tala ebele bacréa bagroupe objectif na bango ezalaka kaka mpo na bato moko boye mibale misato nde basalisaka baguerre bacréa mpena bagroupe ya bato ata 1000 personnes omona baémission tala Gloria nga lelo soki nalobi nakotisa siko esprit ya kobetisa mpena bato bafilme yo mpe ndenge oza na oyebi na oke ken mpia na ndenge aza boye soki alobi mpena betisa bato bafilme bato baobetama ebele mpe internet oyo bato babenganga motu mabe bino bobenganga ndoki oyo asalaka baaction motu asalaka baaction mabe te booloba aza ndoki soki nalobi nasalela sikoki ndoki ya vis à vis yo yebi na yo très bien ke ken mpia na oyo malgré ke calme na ye wana yebani mpe na baservice ebele ya minene ya mboka yo yebi nayebani mpena na baservice ebele ya mboka oyo ke soki nalobi mpe na faire souffrir bato nakofaire souffrir bato nakofaire souffrir mpena bato ebele me tokosala yango te na bolingo ya nzambe tokosala yango te kaka mpo na bolingo ya nzambe soki ngai peut-être nga bato babimisanga finga na nga bango te soki nga nabimisi bino boke bofingi nga eza nango mpe normal eza loi ya nature moto asala nzambe mabe kutu mwana na ye moko satan oyo barejeta sikoyo ken mpia na bina file na ngola ma concert yango pisi biso makambo te nayebi te so na ngambo nokati yango ndeni bon bina file aki angola abeti baconcert tomoni information circule pena te sikoyo akendaki na fifisiwa era koya na kotuna ye fifisiwa apart na yo bamemelaki yo angola eza nini mpo bamemi yo etake journaliste yo nde kosalaki sango ya artiste epanzana yo nde kosala promotion ya artiste okendaki na artiste bino bomona tokenda na héritier bomona pena héritier ndenge tokangisa ya internet nga nakenda na fali bomona bino moko ndenge image ya fali eloba bomona bino moko kutu nga nakenda na fali na janvier ya 2017 mais lisolo wana ya concert tokenda na fali lwana bato babeta yango ti leo na bémission mpo naza grand marketer tokenda ngai nana na boduka me moto ya manga danger sikoyo nga lisolo wana ebetamaka ti lelo onamona fille wana salite oyo auti oyiba blouson ya bato Karine auti oyiba blouson ya bato abeta lisolo ya jet privé est-ce que bango bana déplacement moko boye oyo esi basalaki bato balobelaka yango ti lelo bolobela bongo se kosala na kondimaka nga na très puissant do eloko nga na simbi fo bato balobela sifisi wake na bina file mais jusque là tozoka ta place ngungi aswi mutu te de tolukaka toyeba pourquoi concert wana eke na basansi wana ke tozoyoka te tozoyoka ekomoko te donc bato mpe bazalaka mitema mabe te bamona biso basolicite biso tosala déplacement na baartiste musicien baartiste wana bazala na raison na bango yabike soki nakena mutu boye information na ngai ekozala capte facile yo yebi bauti oluka batya wera nsoi na embriema makambo ya lasamba ngai nake ntina kati ya lasamba naki obeta indusa parlementaire nakutaki na bamembre ya famille makelele nakwesi César Ngadi kao debout babike wera aza nonga bandaku wera aza nonga mai ya courant afutaka loyer $500 te to ebanoke wana eza bilobaloba ya ve na so César Ngadi azwi kaka sentiment na ye azoluka succès na ye aloba babilobaloba pa apamba omoni bato eloko bazobosana bato eloko babosana omoni lasamba wana ndaku ya famille wana ezalaka lasamba te omoni depuis coin wana ndaku ya coin ti okena bandaku nyonso bato ba parti politique wana ba siège eza ndaku ya mutu moko
viens moi kufa siko oh ba comment gérer ba koko na ekaka siko bazana besoin ba réflexionner banda kuna bango po eumeli ba bisi we ranson bima tozana besoin to réflexionner place na biso to tonga eloko asi bate concession mobimba wana nyonso eza ya famille moko ba oteka po bakena mo wango wapi kojelo ya vikolo nango komone kojelo bakoko na ye ba oteka po basala na mbongo wango nini donc baza na besoin de babuki batongi biloko na bango ya sika c'est tout siko we raza ne simple locataire soki moto aza na besoin réflexionner place na ye obima kaka ouais à combien nini mais par rapport à la zamba to baté lié rap comme wapi et bongo yebisanga na Congo ba leader tout ba marché kana kimbeya mbeya ti à part moto ana siège ya rap fixe fali poupa na vieux ça vieux ça wa somba kotani kasabobo vieux ça et ba te ils ont pas on bon ngalinga na masolo ba vieux ça mingi te ya solo oh bon que caché ouais tipo te nalinga na masolo ba vieux ça mingi te pona bando ya tu na bar na zoka banzembo ba vieux na ba invité ozo comprendre dans nalinga masolo na bango mingi te na sens que baza ba icône ero ya luko bando yeba banzembo combien vie ponga na zo luka ba répertoire banzembo pe avie na mona na ngango pe na mingi te ya mona na éviter na ngamo ba problème moi mingi kokota ba vie nga se mi otoninga makamba ba vie bozi ozo comprendre quel viana rumeur etamboli papa chéri libala na Barbara Kanam na Barbara Kanam mon ba vidéo mama nangaye menga soki lelo zo senga ke papa chéri abala Barbara nga na ko encourager andeni vrai chéri ya kindoki vrai chéri ya kindoki Barbara tal basaki lelo bapesinga Barbara mena ya bisio batikata wana mena asisango na omela yo yebiti yaya na bozalaki ne jour wana soir aza omela ngo to yabi ke emso afaze nayebisi yo Barbara soki bapesi ken kado na osalo na ville lelo na ye komilalisi pa na yo mais tikata wana esilelanga mabe kana basi mosusu pena soko otali ye boye osenga pena mare apalobi tikelanga ta jour moko apamba siko papa chéri eloko wana eyela ye ya Sandraline pa kitoko asa kitoko Sandraline mutu nanga siko mwaya ko beta ba defo mususu eza te yo pena abilo msote ozo beta rapo yebi ke kena boya ko bumisa ba bilo mususu mama tolo bya mama Barbara te biba za kitoko akala na lelo tolo bya tala sanda mutu nanga to kumbaka to dozeka base ya poli lumumba bawalanda biso prince ya weli bawalanda biso koluka te munoko nange beta mabaku sandali na mutu nanga onamile papa kitoko pourquoi c'est Barbara za kitoko makasi ya ça ngali na babo to la reine de l'opel on vidéo tout ça atima fila pamba sentir mama tika ngako na besoin vidéo bongo seme Barbara salango na tout le monde a musika ya bongo te seme Barbara Kanam sala tout le monde a na musika ya vidéo et ça la biso bien ya Sandraline na wana bon totala naso apuya ngo makasi papa chéri nanu bote aza nango momiana pe soki toko wana ngo soki mwana bimi na kati wana meza dega ngapena na mutu mwa balinga bala Barbara ndimi naye na ko encourager mutu wana makasi wana yanzo to batebele ba lukati soto batebele ba lukati melaka whisky to kota ko mela whisky yo bisanga na sa papa chéri boy na ebite soki information solo beza solo mais soki eza c'est long rumeur soki eza pe na makambo ya solo
On a conseillé papa bala mbango moto mususu azwa été. Eh, moi ça kitoko bongo ata mo. Moi ça kitoko babuka na terre. Ndelinga moi ça kitoko pona bizalite. Nga bizali na ko tuteza na nzoto pena bizali na keda ngwapi. Bizali na keda ngwapi. Quel est le barrage je t'aime? Comment ça va le Barbara Ling Boling? Je t'aime, Nine Mona Razaka. N'a pas changé de façon. Oh, comme c'est né. Après, tu as boling ma vie, tendez là, il n'y a pas je t'aime, il y en a tout le monde. Quelle valeur ça va arriver à la fin? Et moi, il y a la diaspora, il y a ce roman. Non, la diaspora, surtout au Bazolanda Bisso, vraiment. Non, c'est un bango, vraiment, Bisso, tout na février. Ah ouais. Bah, tout n'a pas payé. Là, son message. Non, là, qui est ce message? Bah, tout non. Là, il y a ce message. Non, le bas qui va tourner loco. Non, là, c'est un message de te. Babi, merci. Patrick Ngouba, maintenant, tout le monde a bercé Rosa. Patrick Ngoubi. Ce qui n'a lobby na Rosala, et dépend de gars na ambassade na biso amboka. C'est pour ça que je vais na visa. Patrick Ngoubi, alors tout n'a pas tout ce que Patrick Ngoubi en Wazana. Patrick Ngoubi en Wazana. Hein? Patrick Ngoubi en Wazana. N'habitez Patrick Ngoubi en Wazana. Pourquoi n'habitez pas faire gagner la merveille qu'on a en France, n'habitez pas Mimi Tikeva. Patrick Ngoubi en Wazana. Hein? Nga n'habitez pas Tibana, Patrick Ngoubi n'habitez pas Bangote. Vous en avez merci. Bazaka bana bandal. Ce que c'est nazala na gozala wana. Mais na si nzamba osungaka nazala tawana. Nzamba ko sala grâce. Billet Silinios. Bongo kanisa ki billet ko sila te. Billet c'est sila nango. Sikoy komi ka place ya ba cascadeur neti ba biso boy ata sambi ata place ezate yo il faut batakaka. Tu vois la télé qu'on podium. Maman. Nga ezate ke o na ke Bercy wana Bercy moko boy batu ba makelele zo banana nuka na kokita na aéroport de makelele bandi déjà. Aéroport ani. Ça fait internet. Bercy. Mutu mo boy batu bazozela. Na bato bazelaka babeta ken bazozelanga. Na bato bazelaka bakumisa ken bazozelanga. Na bato balobaka so ken na yeto ko beta bazozelanga kaka. Na bato bazelaka bakumisanga bazozelanga. Tout le monde bakoya siko koyambanga. Na bawo bakoya pecho to ko bete mabe bazala tete 50,000. Na isifi bozalaka ebele na bawo boko beta na bawo boyamba. Isifi bato bamona ke ken pia na bayaki ozele pa bato ebele na aéroport. Oza comprendre? Papa ko bete pe ba makofi boye pe oke na yo po se soigner ma moto pe le ki na cadre basic lupembe matia. Oza comprendre? Donc c'est ça. Na habite so ki na ko pesa na ngaka bambote. Donc comme la souka quelques dédicaces on va pas s'arriver à la fin. Na pesi mauvais luso mbata bambote belé, ça Poli Lumumba, Del Jogo Bagou danger. Mauvais Jimmy Belaou, vient na Gauthier mascotte. Viens à Gauthier, mascotte. Viens. Batuba mitu na ba weekend pia na mikolo ozolia obi ozolia te pa veno Gauthier mascotte. Na biwana za ingénieur de banque. Ata becho kara lelo lobi okuna. Na rosala kaka. Vidéo vient na Gauthier mascotte soko landiango comprendre que mikolo moi conjoncture za moi mobulu ezo senga ifozo a flèche pour la mukavi. Richard Amele l'international ozolanda biso vient na Richard Amele. Kozelaka ate ke oyoki ken bia nazuma problème ndo tindi mbongo mbangu vient na Richard Amele mikolo conjoncture na kin eza moi difficulté pour mbongo financement boye ezo mona na te moi mobulu bani. Carlos Ikaba sur les plus nobles ya ba congolais. Ngana mona c'est comme si mikolo batapota ngo batikeli ngaka prince ya weli na charge ndi atindela ngambo. Bino belé boza wapi vena nga caps. Bino boza belé bo soutenir ken piana. Bino bolo bago tozana bana membre ba tshela biso ba cotisation. Ngape na osenga siko bana ya bande ko na biso ya Pentagone. Amo pe bo fandi bo biken piana. To sukumelo bambongwa to tinda. Tozo komi ko grappe na batu ba fanatique na biso ba obligeanga ba lobi ken luka banki moko boye salsa compte ya bank biso to tshela ko mbongo ata $10. Mais jour na sali sango na mona c'est comme si na oza folie à l'art
Mais comme on sait que na salisa eloko bongo ko. Compte bancaire te compte nanga eza. Mais ba senga na sala compte privé que moi na poto to azo virer mon mbala. Bon les alani. Hein? Compte les arabes privé. Te compte moko boy pour na bango ba diaspora. Ah. Bonga na koza na compte ya banque. Pesa nga na osaki na pardon. Atako tunazangi nyoso, atako tunazangi mbongo wangu. Na compte ya banque ezanga. Zanga. Oh pena ekozanga vraiment atakutu ba compte ezanga to na moko memi balé misa to ça na ba compte bancaire tina poto mais oui ba compte bancaire ezati na ba Mikel pour ngaza la moissonia ezana ndenga mabete ngaza la moissoni pour gloire azotu neske yozangi compte ngaza pena keni mukolo bo ezana compte te ya na bimisika pona ko bimisa mo pete na sepele à toi. Moi qui m'a dit ça. Non, coquin nango. Voilà, nous sommes. Jojo ngonda email à laisser en là. Est-ce qu'on a vendu bois qui est? Ya Jojo. Ya Jojo ngonda. La terre avantageuse. La terre avantageuse. 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 Bah Jojo ngonda à laisser en là. Jojo ngonda mais la terre avantageuse. Ah ok, c'est bon. Vous bandez comment? Ah, na bandé avant. Nous sommes arrivés à la fête de laquelle tu n'es plutôt pas les Makizembe. Merci à tout le monde, merci à Edobo Patas, merci à Willy Mouché, le véritable combat qui a voulu faire. Non, il y a Willy Mouché, il n'a pas essayé de belé, place Azali, il y a Willy Mouché, il code Yamboka. Au moment où il y a Willy Siko à ça, la rabiso moi bien. Attends, Nicolas, on a zopé sauté, mais à ça, les choses quoi est belé. En tout cas, il y a Willy Mouché, il bambote belé, place aux âmes, mon vieux. Makilana, on s'en va Congolais, vieux, Zalaga Nangoga, vieux. Zalaga Nangoga. Talaka petit nanga janvier kondaki makasi mais mikolo de pas moni ya Willy moi mabunde bandozong. En tout cas mauvais sunga ka ça la bisobi. Désolé pour l'agence privée, merci à toi, merci à Yassel Bembembe, merci à Tonton Lusanga et Alain Dynamo, merci à Vegoté Mascotte et l'homme légionnaire de Bon, merci à tout le monde qui sont arrivés à la fin avec Kapskikel et à Mazenzongo, merci aussi à Roger Kinkani. On se retrouve prochainement pour votre information aussi à parler de Rosalawana. Merci Maël et la caméra, bye, à la prochaine. Allô? Wa santé eza misuma? Ah! Katelinga pour la santé à moi là. Mon fils, pour ma santé. Misuma? Ah, Katelinga lingala. Bandeko, misuma ezali kokatela moturingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oye pesa meli na bato nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mabe kordia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie. Abonnez-vous massivement à Wandé Source, qui tape dans le terrain, à récolter l'information et à vrai, s'il vous plaît. Donc, Total Afrique Info, Info Afrique Bimaka, Info Afrique Bimaka. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTS Moko, Afrique Info avec Franck Stemai, Yandankala, Twende. X-Bass Marandura